ndeko na nga na lingi oyo aza motema azoyoka liloba oyo zwa telefone benga ndeko na yo poto biyaya nzambe apambola yo mpona oyo nyonso tu yo osali mpona biso me banda lelo yaya oh me tala po bozoseka nini donc bino bozondima te ke mutu akina kotindela mutu apoto mbongo te yo kamata kaka mukolo mosusu $100 to $200 change yango sens tindela yango ndeko na bino wana kokama kutu bi oh otindela nga mbongo pwani azomona ngo neti te nga nzamba pamboli nga nde yango na nga pe nalinga na pambola yo merci akopesa yo mingi bozalia na bokomi na poto tende yango na bosakana na bato a poto basalaka mbongo ya pasi ba mentalité na biso faut changer bino bozomona yana bino ana azana poto akomi nzambe na bino boko bomisa ye avant po nzambe na biso nzambe ya nzambe po nini bata motema malamba umelaka na mokili nana yebiso ndengwana bata motema malamba umelaka na mokili me ye alingi kozwa place nzambe ndengwana nzambe asa nini agogoli na sisaki te ozwi penza telefone po place wana bokataki nga obi yaya tozoyokela mawa mingi mbongo na bino wana pokufutela ndako kolesa bana yaya soki posa na yo na motema ezali mpo notindela biso eloko wana nde okotinda me komona ngo lokola obligation te ya chaque suka sanza il faut olesi bato a poto okamati otieli biso carton ya soso epa boye nanani wana ce n'est pas bien et puis yo pe banda bosu bozwa mpunda na bino na poto yo linga kosala musala te ozomona teke mpunda wana nde mtu abebisi makambo po nzamba lingi oyo atie katikati na yo esani ebima me yesika sikoyo kamati oyo eza kati na yo nzamba alobi ebima ya alobi ebima te sika so nzamba kosani agogola. N'ayez pas l'habitude de prendre votre famille en charge. Il faut aider votre famille. Ce sont deux termes différents. Ko aider elingi kolobani. Leki na yo soka za kotanga na université. Ko futele Minerva les amabe. Yana ngoma bete. Mais soki université sili bino na ebosa nini? Boka bwana. Petit, chike vide, luka bulo, kende salama makamna bala no mwasi no mususu yo ganga film ubaleli mwasi hein ufuteli mbongo ndako mais finalement qu'est-ce qu'il y a là-bas il y a osani abana ko sentela ka yo bana basi po yo latisaka bango et puis batu musondire molimo wana posséda bino bokoma pe embrouiller bokotisa batu musuna ba compte na bino o bakoyi kozala te. C'est un culte beau péché on a mutu. Leki na zo kalaka banzazia wana kombo na yo. Wa sere o zala calme. Via le baka tinda yas moko boy. En tout cas yas wana so komi yonde mtu kozala gérant. Tala zo bangwa mwasi pe ondimi na yo ba batre yo na biloko ya mobali wana te et puis mobali ngone mobali ya malonga ko vivre na ye ata yo mo. Tatu nyoko. Bana basi bola muka. Tokomi na Deutéronome combien 12 hein? Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en reprocherez rien. Biloko nyonso oyo nzambe azali kolobela biso. Il faut to mettre yango en pratique. Balbi to soustraire loko moko te pe to bakisa pe loko moko te. Oyo nzambe alobi sala osani. Oyo alobi nzambe sala yo lobi na sala me. Oso koti na makam.
nzambe soki apekisi eloko sa nini boya na yo. Lobi tozalaki na réunion na ba jeune sœur nalalaki bien te. Wabi na bana mibali na bana basi hein? Bana basi baza ba ninja moko ya kosakana te. So tali misu na bango zo talaka bana moko bien. Mendeko nanga makambu toyoka kilobi. Nga place nazalaki ebimisi nga chair de poule suki ya mutu nyonso to etelemi. Mena moni misu na ezo talaka bo makambo ngo ni na loba nanga te. Wana yalaki nde pona nga. Pona koyebisa bino ke ba sœur mingi na ba frère mingi bobakisaka makambo likolo ya Bible. Bible pekisi yo kosala boye te. Mais ozo sala po mena yo moko ya ko expliquer cause oyo ozo salela likambo wana. Ce n'est pas juste. So balibino ekobo eza mabe. Osani. Hein? Mais mingi boya kawa osalaka na yo ango sans problème. Ozape koya awa motema na etikala endurci. Mais sika sikoyo oyebi ke péché ya motu esala ni ekene ko telemela ye na liboso. Sika sikoyo yo kokima église oyo pona kokende kosambela na église mosusu ozoloba nini bopakola mezate yo nde mutu za impur kende kuna omoni ke la plupart pe bandeko mosusu o balongwawa hein nga nakutana bato ebele na mona moko te na voiture nga biyo longwa ke pa na biso po tokangaka yo mais koto nga nakanisaki osozwi Mercedes moko bona boye ko abandonner ba assemblée ezala pe libabe mosusu elandaka bato soki nzamba tindaka yo nde awa yo na lulendo na yo lobi mbo amona kote kuna bona bolobi ba makambo ebele okeno ko sambele pa mosusu nga ça ne me fera absolument rien. Donc elingo banini soki tolingi to kota na présence na Nzambe, nous devons avoir le temps ya ko adorer Nzambe mingi. C'est pourquoi avant parole bandeko faut bozana habitude ko yemba kamakasi kotombola Nzambe na lolenge moko ko sakana te. Alors wana bozali ko fungola Nzambe pendant ko kota dans les lieux saints tant moteya ko ya ko teya afungoli munoko na ye bino nyonso bokomaka ba alléluia ba amen oh gloire à Dieu. En tout cas l'iteya wana tutinga lelo mate ezo tuta batu te poani. C'est pour ce biloko nyonso batu ba bina bango te. Nous avons parfois les gens qui nous chantent eux-mêmes bazana bango pire te babanga na bango Nzambe te. Sikasikoyo ndenge ni banzembo wana ko kota biso na kati na nzoto na biso.